Un grand merci à vous d'être connectés. C'est la vôtre Bibiche Mombo Plasma au micro depuis l'Afrique du Sud. Un grand merci à vous. Et si c'est votre première fois de vous abonner, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche notification. Un grand merci. Merci infiniment à vous, mes abonnés de Congo Fort TV One. En tout cas, merci infiniment pour votre confiance. Merci beaucoup. Je vous dis souvent, vous informer, c'est mon souci majeur. Voilà, vous avez toujours wana. Netka na mesana ko souhaiter ba happy birthday na batunion so anniversaire na bango za kilelo donc malgré c'est en retard, mais tellement tout ça là en toujours yango tout ça yango et puis birthday na ernion so ezo bino ozo dans la vidéo ce que vous na mutu oyo azo ko fêter lelo en tout cas transmettre ba birthday nangai bato pe bazo lela bato baza éprouver donc mes condoléances à vous, à toutes les personnes ont besoin d'avoir problème. En tout cas, courage, ceux qui estiment le loté, lobby déjà et Kosimba. Voilà, vous informer, c'est mon souci majeur, c'est vraiment mon souci, mon premier souci. On en a toujours un. Voilà. Merci beaucoup à notre sponsor. Le duo de business, un grand merci et merci à tous, surtout à vous. Nalinga toujours qu'on remercie bien pour la confiance pour Pesabiso, bon continuer qu'on s'abonner, tous vraiment n'a pas surprise et belle. Voilà. Le lot de Libino News yanini, il y a Moana, il y a Kofi Olomide. Antoine Banabo oyo à l'équipe de la télévision a déclaré que aza mwana ya Kofi Olomide tolinga toujours ko la bino information ils ont besoin pour savourer en bien et Antoine Banabo. En tout cas, vraiment, ce que vous avez posé à la émission en exclusivité dans le ne pas confrère nanga à l'andélé. Au Betika ka nouvelle tendance au côté qu'on a une émission à Sikizana Hollanda exclusivité à image. Mais biso tellement tolinga ko ça la analyse yango to chaka vraiment ba image surtout ba image à batouté parce que et non chez la bino ka moi audio ndambu Boyoka et puis on va faire le commentaire donc pas sinamotema comme on a j'ai essayé un peu de suivre cette émission et ça linga moi passi franchement et ça linga passi koyoka Antoine Banabo azole la papa naye po naye à lobby Kofi Olomide aza papa naye en tout cas notre noka extrait quand ne fils quand tout petit peu parce que tout ça vraiment nalinga vraiment trop kocha ba émission il y a batouté parce que toujours éviter mon problème hein. Bon ça juste extrait. Merci vraiment mingi bana kin ngai naza Antoine Banabo père Azali ndenge père Azanae bana kin bino mo boye biti papa za mais oyebika ndenge bana oyo bazaka mingi bana mobe libanda babotaki pa mama moko boye libanda bon fabi moko boye ya papa moko boye bon ezaka na mwa kokoso po lelo keno te nakomona ta papa nakomona papa bon ezopesa pe te bon tellement oteke na so nake mwa place intel bona kokoza na bwaki lipa nanguba tozoteka baklient baye basombi nga pe na lie do nakoma bongo do vi na nga bongo. En tout cas, vraiment, c'est juste extrait, hein, Bino. Donc, en tout cas, vraiment, tout au long de l'émission, on a biso autoropé, c'est bino bas détail. Il y a Antoine Banabo, à l'écart qui l'émission, un confrère Alain Délé, à Nouvelle Tendance, a expliqué comment est-ce que maman naye a tikaki na âge à 8 ans, a ebisa qui est que Azamwana ya Kofi Olomide. En tout cas, vraiment, bon, ça a toujours connecté, bon, la vidéo, na biso, Tina Souka, et puis, beaucoup, vraiment, bah, détail, nuance, il y a Mwana ya Kofi Olomide, au jusque-là, nan à reconnaître, en tout cas, je vous propose ça, et puis, on se retrouve tout juste après. Congo Fort TV, chez Bibiche Mombo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV.
Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. Et voilà, de retour, en tout cas, vraiment, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Fort TV One. En tout cas, vraiment, tout ça, la diversité, il y a des émissions, en tout cas, il y aura beaucoup de surprises, en tout cas. Abonnez-vous dans le moukénon, beaucoup mais belé, dans la partie à 1000 abonnés. De Tokobanda, ça, là, vraiment, émission, il y a des gens rébellés, en tout cas, vraiment, jusqu'à là, on est toujours là. En tout cas, vraiment, abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas de mettre le j'aime, hein, j'aime, na émission, ceux qui bien sûr dans ma vidéo j'aime. En tout cas n'oubliez pas qu'il y a j'aime et que ça la bien. Voilà, héritier et pardon, Antoine Banabo s'est déclaré que il y a Koffi Olomide à l'équipe émission azali animateur et pas à Champagne Divine Champagne Ozaki ex danseuse ya Koffi Olomide afin na commune ya Malweka. Antoine Banabo a évolué na groupe d'orchestre ya Divine Champagne. Alain de la kende ko pesa ba masque waza journaliste ya Nouvelle Tendance TV beaucoup takuna bozo ba détail plus waza confrère akende ko kabola ba masque et salut que akutani na Antoine Banabo oazo déclaré que mon la Koffi Olomide akutani na ya moni que non azaki na salon de coiffure azokata suki en tout cas abeti solo que non azali mon la Koffi Olomide yango leka ki lelo na émission en tout cas pour faire voir public que azali mona ya Koffi Olomide alobi maman na ye atika na âge ya 8 ans na 8 ans on a maman Koffi mais bana ko bana maman moko soki ba koti na bar ba che bazembo ya Koffi Olomide en tout cas maman na bango abanda ko tinda ye en tout cas kende ko bina nzembo ya papa na yo en tout cas maman na ye atikala ki ko la kisaye te que famille na ya papa na yo yeyo atikala ko meme pas Koffi Olomide te en tout cas témoins aki mona muke azala ki vraiment na François ya koya koluka Koffi Olomide azaki vraiment na François bande ko banga na kibomo na nyonso ayeba kite ke qui peut l'orienter pas Koffi Olomide parce que na famille ataki pe famille maman na pezala kite que Nokomoro boye à côté les mains wana selon ce qu'il disait selon ye abande ko fait famille à maman ezala kite ou à côté les mains qui n'est pas Koffi Olomide alobaki non moi na yo en tout cas moi no à charge donc à collier moko depuis âge à 8 ans comment na ye à cause à la table à 20 quelques au-delà 25 à cause à table à 20 quelques 30 voire même 30. Eh bien, en tout cas, il y a une opportunité. Donc, il y a ça là que non, tellement à Komaki Kola Liban. Donc, jusque-là, Aza sans abri, Aza clochard. Donc, Aza dans place, là, c'est ça qui est toujours insulté et tout, mais toujours le bas, c'est qui est réel. Donc, jusque-là, Aza dans place, il y a Kofan daté, Aza. Nabana misatu moi si pas inabana yep pas inabana alala kana salon de coiffure alala salon de coiffure tellement katarasuki azelarasuki bato basilisi kokata suki ba client ba ki suki bakangi salon ndi alala kawana che mon sticker na ye alali parce que jusque là a évité que non comment s'orienter donc il y a quoi ça là que à beaucoup courage habite il faut luka papa donc ce botal photo ne bon la ressemblance na Koffi Olomide en tout cas jusque là donc il y a point d'interrogation ngaina bino tu habité si réellement c'est le fils de Koffi Olomide donc jusque là tu es bien noté en tout cas tu es bien noté donc y a l'équipe on émission en tout cas suite ngana bino to koye ban repère bino toujours suite pardon on a quatre chaîne bino Congo Fort TV voilà et Antoine Banabo akenaki pa Koffi Olomide akenaki tour Alboso ake akotaki mais akomaki ti place Koffi Olomide azalaki te parce que bagarde bazalaki belé en tout cas kotana kina ba sécurité wana en tout cas babi que non papa azate aza busy Koffi Olomide aza busy en tout cas zoka numéro ya téléphone ba pesa ki numéro de téléphone azoki numéro de téléphone wana abenga boy elekaka te deuxième fois aye lisusu eraye akutani na Johnny Olomide aza grand frère ya Koffi Olomide si je me trompe pas abi akutana kina papa kulutu na akutana papa kulutu na en tout cas tuna qui au fait akutana kina papa kulutu ne jour ya liboso era kendaki
atuni yo zana otenga naza mwana ya Koffi Olomide yo mwana Koffi Olomide obimeli wapi te apesi ba détail et tout. En tout cas jour à liboso Johnny Olomide abengana ki abengani ke akei jour ya mibale jour à mibale te mais deuxième fois aye akutana ki na Johnny Olomide azalaki na kati ya lupango mais esalaki que bakuta fait amona ki basolola kite bakutana ki na mwana ya Johnny Olomide dans auto kobenga cousin na ye dans mwana grand frère ya Koffi Olomide bakutana ki na diamant basolola na diamant et osala que bakutana ki pe na mama ami waza mama Koffi Olomide akutana na mama ami abike no ngai mwana ya Koffi Olomide mama nanga botaki ngai bisenga ke papa nanga Koffi Olomide. En tout cas mama ami alobike no est-ce que za mwana Koffi Olomide et yalabi oui lakisa maboko na yo mama mama ya Koffi Olomide asinga lakisa maboko na ye et Antoine Banabo fils Olomide donc fils ya Koffi Olomide jusque là ils ont confirmé parce que c'est loko news et ça ont beso na entendu ba détail makasité. En tout cas vous a toujours connecté vous s'abonner awa beaucoup vraiment exclusivité il y a ba news. En tout cas Johnny alakisi maboko alakisi maboko maman Tali en tout cas abi en tout cas oza mwana biso. Donc jusque là maman ya Koffi Olomide koko nae à reconnaître que à reconnaître que aza mwana nae abi depuis longtemps ozala ki wapi depuis longtemps aux alaki wapi. En tout cas maman reconnaître qui est kokonae en tout cas ko sala que maman Koffi Olomide azalaki azaki vraiment en route banek ozonga poto et abi amemela ke ba valise amemele ba valise inde nandenge akinaki na aéroport. En tout cas amekaki lisusu chance attentat qui chance wana ya kokende pa ya Koffi Olomide. En tout cas jusque là bayambaki yete. En tout cas asa toujours na malweka azofanda toujours na malweka aza na place ya kolala te aza na place ya kolala te. En tout cas le bike no azaki temps kokutana ba ndeko ya Koffi Olomide mais jusque là Koffi Olomide jusque là à reconnaître rien à noter que azali mwana na ye jusque là eloko moko na noté et salami. En tout cas toyebite parce que mama Ibrahim pe yango yoti Mama Ibrahim Kabila yango yo aza papa na ngai muzaza papa na ngai. En tout cas Koffi Olomide jusque là aza na envie toujours poussé toujours confirmé que non réellement aza mwana Koffi Olomide parce que jusque là tout ça la confirmation mais hier à se déclarer mwana Koffi Olomide. Mais ce que bomonier comment na yebe bomona que azali na batre na Koffi Olomide donc moi batre to boyna absolument ba ressemblance ezala nango pe bat bakoka na bango mais jusque là Koffi Olomide na rétablir te na à reconnaître était plutôt parce que Alain Dele a tunier. Est-ce que ceux qui basent que ça test d'ADN est-ce que kondima que basa la yo abi ngana obanga de mes garçons apparemment azape comique hein azamutu monga lela animation donc tema za animateur alinga animation abi ngana kobanga te donc makile lobaka abi makile lobaka ceux qui makile abi ngana makila ba konzi ngana kobanga te abi pourquoi pas nakene koluka Koffi Olomide et nakene koluka Fally Poupa et soit on l'appelle comment Papa Wemba. Pourquoi pas nakene koluka JB, pourquoi pas nakene koluka Wera abi Wera kutu mutalo yenge mutamlu yalu tala baramdo aza animateur abi pourquoi nakene koluka ba porte son atoka kité. Donc abi nazana posa que non Koffi Olomide ayambanga kaka à reconnaître que non moi nananga ata kozanga en charge te mena ibara que non à reconnaître rien ka le rôle mwana ce qui a kosala nyonso kosala mais à reconnaître rien que na mwana na ye ata nanzela pamba ce qui a téléma santa mutuka. En tout cas ça m'a fait très mal hein? Et ça n'a vraiment pas si abi à reconnaître rien ne fils que naza mwana na ye et au salangai bien ata qui s'est vitre mutuka kaka apesinga bonjour Banabo Antoine Banabo Petit Koffi et on s'alanga moi bien. En tout cas et ça moi passé parce que toujours le bas parce que ce qui est vrai ba mission na biso baza bato basala ba vie na bango basala ba vie na ba Aristote pe baza wana bana Koffi Olomide ba o wana mususu j'ai oublié même le nom ba déclarer que bana Koffi Olomide mais jusque là o ba tuming ba yeba ka Didi Stone bana Ali ande baza bana Koffi Olomide. Or en dehors il y a Alia
Kofi Olomide abota pena basi mususu. En tout cas jusque là tozo confirmé parce que ça se fait parce que ba musicien baza ba toma mbobele, il faut qu'on se le dise. Pour ako kende boya bimi amso pas koza ke non abimana fi atikala ozongele des fois te mais fi pe ça que akangami na zemi. Ba fi musu baza ke non encore azane muto basi masi bele azane muto mbobele na abimana na mwana te na ko ke l'accepter mwana te mwana pas connu sans le savoir. To mona ki Davina Davina mona ya fait rigola binimo ko mona elongi ya Davina mona ka directement o elongi ya faire bon mona ki la polémique les cas qui Davina a déclaré que non excusez-moi Davina a déclaré que non papa nanga s'occuper nanga ité na bando ki na la libanda bazo ya manga ité et tout. Alors qu'est-ce qui fait que non ba misi ba reconnaître ba na bangote ce qui m'a mboza bongo boza ba musicien boza na mbongo qui est directement dans test d'ADN, vous allez test d'ADN, ceux qui nous ont en charge des fils qu'on reconnaître bana parce que to boy que non et comme alors là et bah tout sous à koufi bana comme le lobby en tout cas ceux qui ont envie les fils qu'il faut reconnaître bana ceux qui attaquent en charge té il faut reconnaître les fils que non bana o basa ngai parce que to boy que non moto kufa bonenge za ka papa kufi bana comme boy au moins nanga couleur boy au moins nanga couleur boy au moins nanga couleur boy donc et le qu'on ça crée de problèmes. Ça crée de problèmes. En tout cas, vraiment, tout lundi, Banabo, Antoine a lobby que non, Ningazabwe, Alala Kalibanda, Aza sans abri, donc Ningazabwe, Azo Lukanan, Lissungi, non, avant que papa n'ait reconnaître, mais Azan a pour ça Lissungi, parce que jusque-là, il n'a même pas le téléphone, Azan injoignable. Azan n'a mis ça tout, ana, Azan espoir que non, tellement Azan la famille, à Kolana famille depuis âge à 8 ans. À Kolana famille à Botabana na yewana misato ça espoir que un jour à koku correct à koku ko retrouver papa na ye parce que jusque là yé azo tinga makaka papa na Kofi Olomide parce que ça s'est fait parce que ça batu mususu abikana ke na bi maka nga mona Kofi Olomide pour mokile ye banga pour ba ye banga et cause appelle le kuta cause aka garçon pas bimika bo ba benga ba imposteur ako bimane peka directement boy ngai mwana ya ngai mutobe ça se fait. Je ne pas dire que Oazol Beza Lukuta parce que tous les deux côtés positifs et négatifs. On parle de tous les cas. Si il se fait que non, ils ont au moins Kofi Olomide était trop le bagnaza imposteur parce que tout le monde a repéré la famille, tout le monde a repéré la film mais alors que non azobi malwa ki nga moi na famille et herbe ko découvrir que non aza moi na famille donc eza mabe juste ezaki pour nous informer bino makambo o eleki lelo na journal lelo tellement tolinga toujours ko pesa bino news o eza ya mubeso en tout cas Antoine nami pesi kombo Antoine en fait je ne sais pas ce que ça kombo o mama na abotaye a pesaye Antoine Banabo aza animateur en tout cas azo yemba bien comment na azana ba ressemblance wana ko to surtout bitota du côté figure hein du côté elongi bino mo bomo na que non. Et l'onguana eza ya Kofi Olomide mais tokende Kofi Olomide pe azano pe moto azoluka pe temps a mekanon parce que nebi que non news d'internet o eboma na ngote réseaux sociaux eza partout je sais que image wana e kokomela e akozwa temps atala aye mais jusqu'à to eba kité que non pour jusque là alobi que non ba kutana kina Kofi Olomide farate ba kutana ki en face te jusque là eza asura linga ki ndezaka na bato bazo empêcher que non akutana papa na bango. Mais si c'est le temps et koki que non akutana papa nae Kofi Olomide pesa mutu asa star po azobanga pe mona oya kondima ke mwana nga mona be bomba retardement bandima pe na loyenge pété hein bandima pe na loyenge pété ofandi pe ka bomona nga jeune garçon moko bibika na âge ce qui pose au-delà de 25 comme na ye et longineza au-delà de 25 ans à cause de 30 à 30 quelques bon je ne sais pas mais au-delà de 25 ans comme on est long Kofi Olomide pas qu'on dit na loyenge pété boyka que oui à moi na bimika maman boya parce que combien des années au moins na ngai na internet pas en plus bon ndenge mo confirmer que non maman ami koko nae maman Kofi Olomide andimaki que non oh en tout cas alakisa que pour alakisa que maboko alakisa maboko en tout cas le but que non depuis longtemps aux alaki wapi c'est sûr à tel que non maboko ya Kofi Olomide
Et ça a ressemblance na maboko na ye amoni bilombo amoni ba signe que non aza mona Koffi Olomide mais jusque là Koffi Olomide a réagir na noté donc news eza ya mubesu eza na ya lelo en tout cas vraiment ba détail nyonso boko zongo vraiment tout au long il y a ba émission na biso donc boza toujours connecté na Congo Fort TV oyeye wana chaîne na biso il y a kitoko il y a malamu et la cabine ba news a bien dans ba diversité il y a ba émission il y a mambele en tout cas beaucoup zongo na chaîne nabino Congo Fort TV One chez Bibiche Mbombo Plasma depuis l'Afrique du Sud. Vous informer, c'est mon souci majeur. Donc c'était là, on a parlé de Banabo, moi na Koffi Olomide, abimi alobi en tout cas zoluka papa na yebi azana posaka kane fils que papa à reconnaître que papa ngai mwana yo Koffi Olomide soka biki OK c'est bon ndimi le rôle mwana ngai et au sala bien des soucis na rêve na eza yangwana ça se fait eza mambo sala magazana na parents mususu akufa tika bana mwana muke eza bato mususu te bamboka mopaya okozo bota mwana moko boye na mboka mopaya boye mwana yeba ka famille na batika la musika po alobi ke non mama na yeba zalaka ne na kikwiti soki ba Kongo na province bakenda kana ekuna mama akufeli kuna on dirait yenda zonga kikin donc ça c'est fait donc akufi atiki mwana muke abi depuis abi calculer na âge ya 8 ans ti lelo na vivaka nga moko papa te mama te wato benga kaka no azaki fazer azaki muto alala ka libanda azaki muto bande ko sala a passé toute sa vie libanda a profiter na éducation Koffi Olomide ba Didi Stone wana nyonso bana nyonso wana ya Koffi mususu to mona ka famille ya Koffi Olomide bomona ka famille mais bana ba bénéficier vraiment à bénéficier éducation papa na été en tout cas ça fait mal hein ceux qui ont l'éducation à famille te on mona bana mususu a kolibu kolina ba blessure intérieure a kolinga na biza na fille moko boy eza na fille moko boy a vivre vraiment na maman na été maman na ye a tika na âge a 8 ans na baleki ne misato maman zaki na libala ya deuxième bien troisième femme et à cause ça la que non maman bango ayaki asa enseigner salamaki maman bango azikaki na ndaku libala zikaki et ya tikaki na baleki ne misato wana ba kole pa mbanda en tout cas mbanda mambo sala bango ba vivant en affection ya mama te et à cause ça que erakoli comme na ba blessure intérieure comme motema makasi donc ce que au fa na été donc eza faute na été eza faute éducation azu eza faute ba problème sous akuta na ngona vie donc vie otokoloba vie eza ba réalité belé visa ba réalité bola la mukaboye ozobota mwana OK biteke no okotika mwana un jour ce que mwana kola en tout cas yon ba parents mingi balitaka vraiment éducation en bana donc éducation eza neti ba biso ozotele bozo reflecter éducation ya famille outi en tout cas soko kola na famille moko za okoli na éducation moko mabe o mona batu mususu taleka en tout cas oyebi na famille azobima oyebi ke no outi na famille en tout cas ça fait mal hein, ça fait mal que non au mona mutu akoli na affection ba parent pe kotaka na vie hein bato bakola mingi ba affection ba parent baza mutema makasi baza makasi en tout cas ça fait très mal voilà pour aujourd'hui je m'arrête là nalinga bino trop nalinga bino ya trop bino balandignon sur Congo Fort TV bo pesa biso confiance en tout cas ngai Bibiche Mbombo na bino Plasma depuis Afrique du Sud nalinga bino ya trop donc c'était là Antoine Banabo a se déclaré que moi na ya Koffi Olomide en tout cas biso to ko senga kaka soki Koffi Olomide message et comme lien en tout cas bo partager pe lien et émission na biso oyo bo partager et bato ba ebité ba yeba message et comme la Koffi Olomide ceux qui a reconnaître que moi na wana azali moi na ye en tout cas azo makambo en marche et Banabo azana isika yakola la te en tout cas et ça vraiment sonne ici réellement que azamo na Koffi Olomide to comme na Koffi Olomide alala kana malueka alala kana salon azana téléphone te en tout cas ko sala pasi na motema ce qui a réellement na Koffi Olomide azoye vraiment en charge ata ko zoya en charge à reconnaître les fils que baso bénéfice que chombo ya les fils que ata chombo nazana ngote na ola na balabala nazola na salon en tout cas ça fait mal en tout cas pour na le lot suki wana continuez de vous abonner sur votre chaîne Congo Fort TV
vous ne serez pas dessus. Pour aujourd'hui, on s'arrête là.